école Mabi 3. Ça, ce sont des chambres de ma habitait. Pour ça, nous allés dans sa école. Matériaux durables. Dans la province, Chef de l'État, il y a Congo. Tous en bon côté. Moti. Juste la naïba toza. Toza na mboka babengi Fumunkento. Fumunkento. Eza wapi na province Bandundu to la Kinshasa. Eza na Kinshasa na commune Maluku. Na Kinshasa na commune Maluku. Eza na Kinshasa, province Kinshasa na commune Maluku. Mendege ni na commune Maluku. Pe na kacha capitale ya Kinshasa tozomona école Mandalala. Vraiment so ma école eza Mandalala eza carence. Toza na ba dépendant ba boko songa biso baza liboso na biso. Toza na ba député te otochela motema ke député zo engagement o to pesa ba basala kate. École eza na Mandalala ezotonga mamala mte. Bana mususu voir ceux qui ba ye kutu classe. Akotika na tongo boy. Soka ki mouvement le banda zunzela kimi. Koti na bana banjete sa dignité. Toza na posa ba to lebiso construction durablement o eza ke bana batangi année des années. Ceux qui pa kufi o muso atangi atiki place. Mais banjete o zomona bakata yango na zamba ezika na mpe moto. Donc il passe ces alliés tozo luka leader o makasi asala biso biloko atonga école malamu achape bopito pe malamu. Bongo sikoyo pourquoi toye a tomoni rentrée scolaire déjà bana kuna na Kinshasa na basi babandi classe mais toye pe awa kaka na Kinshasa la commune Maluku mais tokuti nye bana bakoti classe teza dia quoi. Ah, ceux qui bana bokuti batangi classe te bazala qui prévu bazala ba musu bayaki wana ta ba ki menace. Oyo ezali koleka entre batu ya kati kuna ki afa yaki bana bakimaki bazoka ki voir même. Moko zoki ake ko sala témoignage na muninga na e. Tala potanga na zoki. Moyena na classe ezate. Muninga ba bike tala oyo zoki pota bakimaki. Mais bazala ki déjà na programme faut ba banda classe et loko kimisa wanka les même pas oyo ki afa lekeli koto. Mais koto pe tozomona neti courant pe ezalité, mai pe malongealité. OK, toza na problème makasi surtout problème à mai, toza na problème makasi ya mai. Mai oya munene biso to melaka wana ezali mai ya moko microbe. Toza na courant te, toza na mai te sengeli fo courant eza na mboka, mai pe fo ekota pe ya malamu. 1, toza na wenzete. Fo wenze kota. 2, toza pe na posa ta église pe bakotongela biso yango pe pona losamo. Mai ezate courant pe ezate. Nzela pe malonga pe ezate. C'est quoi bobika ka lolengeli kobika na biso na passe ba musu bazozwa moya ba moto abimi awa keiti na prince ba musu azoke na vélo ba musu azoke na makolo akolonga makolo 5h azoko mamunga ta 10h 11h alembi donc moyen de transport pas na biso eza passe ce que peut longa makolo arriver na munga ta transport bazo senga yo 15000 20000 pour kota na voiture donc tu as un problème ya nzela tu as un problème à transport c'est quoi nini kolo bala bakambia yekolo na bakambia yekolo to sana posa ba bongisela biso nzela yango oyo kokotela mituka yango abongisela biso mboka yango courant ekota ma ekota bekola kitoko ekota bopito ya kitoko pe ekota c'est quoi ndeto zoke na maponami est-ce que bokolanda le subatu pona loso pona mapa pona nini boko pona bakambisi ko ya solo bakobikisa bino to boko pona ka bato bapesa bino ba loso na ba chapeau na ba promesse ya milai pe bakokokisa te esengo makasi na koko bala mwasi pona kitoko te na kotala bizaleli ya mwasi onga nazali ko bala so ba meminga na mboka fulani kekene ko tuna mwasi na kena tuni libala madame na tuni komo na ye fifi soki azama beza malamu so to mesana ki na karate na kobala ye ya to bike to kola nezaleli ya loso te to la nezaleli ya tomate te poso la ni tomate tango ekopola na nzungo betango le tomate okay déjà ko sumba yango mais landa caractère muto o aye ko bongisela nga chemise na nga pasuka ki atongeli nga yango to za na posa loso te za na posa ne mutu leader o ya ko sunga biso ye wana ni mutu o biso to ko sane po aza papa bali mama nanga na ko changer komba papa te papa kaka ye wana beta mbela na baye obakokela mapona mpe bakoya akosala ba propagande alors mbela nanga ndenge eza na propagande eza na toza na posa na liboso papa Adolphe Mozitu nano to soutenir ye po leader a liboso to mona koti na mboka ezali ye na nzela
abeta makasi pona nzela après yene mutu to soutenir bandundu ville eza nzela bandundu ville mituka le bana na bosolo ko banga te po ete yo tangi kombo na yeso ki pe bozala basusu ko loba po ete bali libre oyo bato ba ko landola bolongo mobeza chaîne internationale. OK tolobi na bosolo nyonso tout que papa Adolphe Muzitu zo engagement ya nzela oyo babengi nzela bandundu ville et koti wana pona ko bongisa yango po ete biso to za na esengo na yo ya ko pona yo o passer na ebonga oyo ezali yo ko luka biso pe to mona chance po lobi pe okoya na kata fomoke to kopona moko na moko oko soutenir bango pe ko lobake oui chance oyo eza na zo ki voa na fomoke to za na posa papa Adolphe Muzitu nde azo engagement nzela na biso bandundu ville abongisa yango biso nde to chamli nzaka nde pona ko tombola ye Matondo mona mboka. Merci mingi mama. Mbote mona mboka. Mbote mama. Talaka ye ozali nani? Nga naza préfet ya ekolo bino bomonia. Préfet ekolo biso tozomo. Mekana no ebisala biso ete situation na yo ezalaka lolenge nini atake préfet na kati ekolo pe to moni. Ekolo nde bomonia wa eza be fort personnel. Toujours vivre dans un contexte très difficile. Je crois bien, ce botal ngamo ngambo. Ekolo yanga bomonia on ezali. Eza be fort yanga imoko. Effort na c'est-à-dire c'est-à-dire avec les parents. Et malembe toujours tonga. Donc l'état sali loko moko te yo moko na ba parents de boko kata mangalala po botangisa kaka bana. Ezande mwana elo mote. Donc ba parents nanga moko. C'est quoi awa toza wapi po yo moko attaquer un individu au sala effort na ba parents pour être opesa bana quand même notion pour être lobby base à la bateau mais l'état est responsable de ça et le côté tozali wapi précisément. Tout ça je crois bien tout ça justement na Fumukentu Kingawa non na ville de Kinshasa comme il y a ville province à Kinshasa. Oui Maluku. Commune Maluku. Maluku. Mais école les alité. Kasi yango zomona yo moko tala mandala ndenge ezali. Sikoyo effort yanga ni nezangi l'état azwa ba responsabilité pour atonga. Mais bana pe bazozwa examen l'état 100%. Vous avez agréé. Très agréé mais non payé. Agréé mais non payé. Mécanisé non payé. Bafuta kabinoté mais besoin continuer ko tangisa. Umeli mais kaka ndimo mwana wana. C'est quoi nini ko kuluka na bakambi. Na bakambi kasi basala nyonso bafuta biso po tozwa pe poids. Et ça les sans abonnés bafuta kabinoté. Banda depuis 2000 bamne passé bamboule belé. Ndito vani boy. À peu près 10 ans dépassé. 10 sikoyo to futa matin mais bana bazo salve examen d'état 100%. Voilà. 10 sikoyo. Bande kolanga ezali pasi pe mawana banze ete bozolanda préfet bozo ka bande ko musu bazoloba école ngo pe bozolanda yango ezali bongo na ville province ya Kinshasa na commune ya Maluku na mwa mboka oyo babenga ngo Fumunkento. Mais pas ces alliés étaient bomoni éviter au bana ba ko sope examen d'état kasi plus de 10 ans ba futa ka bangote bomoni préfet telemiawa kaka yemo konde akobunda na ba parents po ete batangisa bana bango criminalité à lolenge boye nani akoyi kondima yango criminalité à lolenge boye nani akoyi ko sepela nango pe lobi to ko bongisa mapona mipo bapona banani ba obolekaki liboso bosali nini siko boko luka mapona mipona nini po kaka bobo ma peuple to po bosunga bango préfet maloba na yo na bato ba kolandola molongo mobile nalobi l'état sala nyonso poto longwa na buumbu oyo ba net ba bâtiment boy asala tout azwa biso en charge surtout personnel awa tozo vivre bilanga soki bilanga ezate ba enseignant de bakimi bobana osikoto ba komba ba fazer amoni pe bwana nzela te nzela pe zate ba communication kutu so totali eza passe surtout nzela na communication so communication na niveau ya ba tableau ba bâtiment d'abord voilà ko futa ma awa ezaka pona bilanga so bosali bilanga ndebo futa soki enseignant ke bilanga te akolia ndeni siko tani na kosope ya kotangisa ba atangisi ake na tongo atangisi na pokwa asanini mais sikoyo yebsanga sikoyo akoye mutalete est-ce que matière vraiment akopesa bien mais dozo sala 100% mais volonté ndeza
bâtiment batongela biso vrai bâtiment ya bien pourvu que benseignant bazala bien na ba yaka pe promise te. Oui, ngai nazali secrétaire ya Sitima Bibi. Tozana posta Sitima Bibi ekende liboso. Maman Bibi. Sitima Bibi tozana posta batongela biso. Bata Sitima Bibi tozana posta batongela biso bâtiment. Ya bien d'aider awa mécanisation kala mingi te na octobre awa. Tozana posta tozwa pe mécanisation bafuta biso. Tozana posta ya salaire. Nazo ya kotangisa nzala. Kozonga na ndako nazo préparer bien te. Soki na futami na kozana courage na ya awa na kitsa ba document nga nyonso na exploiter matière pour na tangisa bana bien. Tala tozana population ya bana classe voire même activité sportive ba varese ezate bilamba ba nini tout ezate tozana ngona posa batongela biso ba bâtiment ya bien na kati ya mboka hôpital pe ya bien ezala tozana nzela te nzela ya bien ezate biloko wana soki l'état sale eza bien te wenze eza pete tozanga ngona posa batiele biso ba centre de formation na kati ya mboka po ba enseignant bazwa mayele po ko former bana ya classe soki batia yango to ko sepela octobre awa tozana posa ya mécanisation yo l'état ujela biso solution bâtiment eza mabe fallait bâtiment ezala bien toza complexe et pema bibi na Sitima Bibi tozana posta ya bâtiment awa soki salam oui tozana secondaire tala ba bâtiment yango eza ya mabe mbula soki beti bana bakimi ngongo ya kotangisa bana ezate soki moto pe ye ezwi pe moto awa to panzani bana bakotanga wapi awa toza plus de 25 000 habitants tala 25 000 habitants na kati ya mboka na biso ande to fandi tala population to fandi awa bana oto utangisa bango ndenge nini ba bâtiment eza mabe l'état juila biso solution 10 ans to sali depuis nazwa diplôme ti lelo nazo tangisa nazwa kambongo te nako bayena kene na fana ndako mais souci ezali bana na biso toko tika bango bongo te voilà tozo réclamer devant l'état ozo solution na biso na octobre tozo mécanisation to futama comment mutuna mukena na tuna yo papa molakisi pe ozali pe secrétaire lokola l'état ko sali loko te ba pesa biso pe mobeko likonzi na article 64 oyo ko sala ke mwana nyonso ya mboka Congo a se soulever a tombola mongongo la ye po ete abenga na moto nyonso azubo kontina ndenge ya mabe pe osela ngona ndenge ya mabe. Est-ce que bozaka na souci un jour bo revendiquer pe ba droit na bino lo lenge lo bina mobeko likonzi ya mboka to botika la kaka bo? Non, tozana droit to revendiquer to lingi mutu oyo akoki ko tombola mboka na biso nde biso to ko tsaye poa nde yango to lingi soki salami bongo nde to ko sepela to lingi te mutu oyo azali ko ya na kati ya mboka na biso azoko kitsa biso to ko linga yango te to ko linga mboka na biso eza occupé. Oui, mboka na biso eza na occupé tozana posa to lingi le subilo ko wana te kene musika to ana posa to benda oyo ya biso moko bazala sur place bazwa biso en charge ba autochtone na biso moko. Merci. Oui, ngai nazali enseignant ya EPMA Bibi. Alors nazali enseignant na tengisaka mais depuis gratuité et bima to so kiloko te. Na sa 10 ans d'enseignement na futa magati. Donc to so ni okama otangisi OK maboko pamba lobby oye maboko pamba nazana bana nazana ndaku donc ezo simagati. To sengi l'état abimisa mécanisation na biso to futama to umeli faut na gratuité depuis gratuité et bima to ni okama trop to futa magati. Tozo tangso fele, tozo pesa bana mayele, mais l'état zo reconnaître biso te. École les agréées? Oui, école les agréées. L'état ya yebi yango mais alingo futa biso te to yebite lo lengeni ni azali ko garder pour na biso. To sengi l'état de azo amisa ya ko futa biso pour école ezali. Tozo tangisa ba tozo pesa bana mayele, mais l'état alingo futa biso te. Pourquoi? Diplômé pe ba bima kia. Ba diplômé zo bima awa 100%. Tozo na besoin de école na biso esalini, besoin en valeur et comment mécaniser payer. Bana bazali bazotanga mais biso banse tozotangisa dans les difficultés pour tozo futa maté au moins otangisi nanzala olembaki donc moi ça autrement ezati na to sengi l'état vraiment azala prudent a futa biso to nyoka mimi to sana gratuité mais to futa maté tozo nyoka ma ko tangisa nzala okobima nzala okiloko ekolia ezati mais to sana ko savoir ko sorti bilamba. Mais c'est quoi ton monipe classe saison qui me a bana pe ba yete eza pour la. Oui, bana ba utai ko ya tangu ba ye mwanda mutangu epako oyo uti ko sala ezo ya kuna bana ba kongo kima bongo banga pone epaka wana mais pona biso wa epaka wana yokoma te bana fo d'ici pe semino bana fo baza bana otangisa. Ya mususa ko bezali. Bon, ya ko loba ezali boye nzela tona besoin nzela.
nzela na biso banda munga tati bandu ville eza mabe nzela nyonso baby mabulu kutu mane awa mwa mbula eza moi tozana moi ilanga nzela kutu eza moi pembe so mbule beti nzela nyonso buka nyonso mituka ikomi ya ngambo ezo leka sulti donc nzela donc il faut to bonga bonga biso nzela prince kotawa poto séparer kenti bandu ville. Merci. Okay. Bande ko balandi na bandi ete bolandi baza ba kinois po ete baza na kati ya Kinshasa mais pas si pe mawa ete na kati ya Kinshasa ezali lokola mboka donc soki moto aye koto akoloba koto eza Kinshasa te mais ali moko ya commune ya Maluku to monika bakambi ba ekolo ba ko pusa na nsele pa mobuta tikela bango nsele kasi Maluku na kati awa ya mboka o ya Mfumu Nkento pasi pe mawa toye na nzela mabe pasi ezali makasi me bino boko ya na maponami kasi ata ko etumba yango bisika misu tomoni donc na banzi teke Félix akokoma koto ata mokolo moko ayebi pe yango te akotikala koyeba yango te ma okende kolela la reine Angleterre o yene bakutana te akokende kotala ka babeti ndembo akokende koluka batu kasi musala ekosala oli akende kala ndeke ya likolo na mikili ya bapaya akitaka nanu na ye ekolo wa ye po ete minute etikali moke ngonge etikali ya kotanga aya nanu kobongisa ta moke kasi rebela okota tendeni tomoni bazamba non exploité place auto uti kuna na ncho ezaka na 500 maisons nzele ezali te bande kolanga mboka monene. Merci encore une fois l'enfumou papa na comme ma biso po ete to découvrir biso kolon to comité mais tangu ngana koyoka ngo Maluku na kamwe tangu na koyoka ke tozala Kinshasa na zako kamwe po ete na moni yango mboka bomoni bitelo kasi bande kolanga nini to koyeko sala yonde koza kalibanda oza moto ya kotoyo sunga to sunga ekolo wa biso po ete bisika biso lotiliki bisika biso mai po ete moyine kota te moyine yako kotela biso po molili mozali moyine yako kotela biso zamba la bisiko bakoye kotonga bino bakonzi bokangami kaka na ngombe bokangami kaka na matete lemba kozoka mapanga batu boya kosala ville kotoyo banguna bakoya te ba militaire bali te nzele ali pole kasi munguna kokota te boni po bozo koka ko maîtriser te insécurité ezali bana to tambo ila nzela to komona soldat te to komona moto te dzamba likolo ya dzamba kasi ezali bongo Kinshasa bino bato pe bolingo kotonga boya kotonga kotoyo bo développer mboka oyo botika komona ka ngombe si etondi botika matonge botika lemba inondation kozala bolongwa la bansele kotonga la désordre boya kotoyo mboki ali monene mboki ali monene bande kolangai donc Kinshasa eza monene boyoki nombre d'habitants o basali awa na Mfumu Nkento da baleki Rwanda de ceux qui tolobi kaka bazui makasi tokobeta Rwanda moko kaka bato Mfumu Nkento babomi ba Rwanda mais siko tozokoka kosala te nzala makambo nyonso pasi bande kolangai to bundele kolo Congo to longola tribalisme to sunge kolo abiso ah boko ya na mapona mbalani bakofote bino na pasi ya boye tala bisika bato bako tanga l'hôpital na mboka monene oyo elila babita bayike l'hôpital bobele moko pe elila bambeto bebele 6 bosiko soki basi ya kobota baye motoba to ba maladi pe baye motoba bon oya ye ya samboto ya mwambe akozala wapi peuple congolais to sunge kolo wabiso matondo. Mais ça me plaît cette école, franchement. Pour nous, tout c'est un peu étrange. Mais je suis fier de dire que j'ai l'Institut Bibi, la Kinshasa. Quand on est à la 51, on est à l'école. On est à l'école. Quand on est à la biloko le soir, l'école. On est à l'école. Quand on est à une différence. Donc, yo petit mot. Polo qui. Bon, en principe, il fallait déjà bana, mais désordre, ça fait 3 mois.
désordre ya batekena bayaka epesi ke mwa ekutu moto azala pembeni eza te ndenge baza koboma batu tokanisaki ke bakokoma na territoire na chef lié baprometaki biso mais heureusement que mokolo balinga bakota nde mokolo mpe basoda ya gouvernement bakomaki. Disons baprofesseur oyo bapesa cours na ekolo to baenseignant bazaka na kati ya territoire. Bon mingi baza na kati ya territoire bamosusu oyo bazali bayaka bakimaki bamonaki ke non loko baza na conflit na batete malgré azali responsable ata na école ou bien azali professeur akimi na ye akepa mosusu bamingi baza te baélève mingi bakima na bamama na bango basusu na face awa na RC basusu na kote ya mushi bamosusu bake Kinshasa partout baza te mboka etikali pwelele population penze eza ndenge tozala na kati ya kwa muntu te. C'est ça. Tokende sikoyo totala ta niveau ya école, tomoni école na territoire, école na état ou ezali pona nini. Bon, ezali école à l'état ou privé. Ezali école officielle catholique. Ezali école il y a réseau catholique. Et créé à nini école. En 1956 bâtiment oyo. Kombo nango nini? Et pe nkoro ezali nkombo ya enseignant moko akufa ya kala. Alors pesaki komo ya enseignant wana et puis école primaire nkoro. Et pourquoi école les en état? Bon, ko banda ba créé ki yango depuis 56, ba biso yonga lelo ngana za mona 58 na to botamaki te na ancienneté wana ti lelo bazali ko réaménager te, bazali ko bongisa te, mais ezali école catholique nde omoni yopotanga. Bon, ngana tanga na catholique mena mushi, na za natif ya mushi. Nde omonaki na ane moko nani cardinal atindaki mo à fond nde omonaki batongaki bâtiment oyo ya kitoko ozomona oyo etikala kaka boye. Dans l'état yé moko nanu atinda ta batu te ya bisabino ketno to kobongesa école. Eza na série moko bato ya l'état bayaki bandaki ko poser ba pierre na ba école différentes. Bon, ça fait au moins 3 ans non tout le monde a nos réactions. Wana ezaki na nini? Faut l'année 2020. Année 2020, donc c'est qu'ils ont déjà projet il y a 100 jours au Mbongo Bima pour la construction, même il y a une école. Nous le disons, le chef de l'État nous a promis que l'école est Kotongama, Bopito et Kotongama. N'habite sur Bogosa, ça a visité l'école, tout à 4 il y a une classe d'Engezali, loko la mutu ya cité parce que ba enseignant bazate ba directeur bazate classe les autres ngamate to yoko mona bino to kota la ta ba bâtiment ngona kati to kende ka cité tala. Merci beaucoup, Totala. Agent parquet. Boni papa. Toti kana maboko na yemei na bakonzi bango moko ba meka kozila biso solution po bana o batangaka bavani na ba parents na bango ba parents bakei bana bakotikala ndenge nini c'est classe po na biso eza mwa pasi soki kime koti nde bana bakoki ko banda ko zonga obie classe nde ko banda ko le kapena ba radio ko pesa ba annonce po na bana ba paro ba kimi na bana bazonga na territoire kwa muntu po muvumano so na territoire kwa muntu ezonga ndenge to zalaki liboso mais na minito ndenge to zaboye kwa muntu ezambo ke kufi metro sepeli ndenge boye ba continuer so baye bakonzi baso décision pona makambo ya kwa muntu. Merci beaucoup. Soki l'école ezo vanda boye nyonso tokoki oloba bato bazo kamba do bazo kamba penza malamu te tango mwa eloko ebimi bakoka kobongisa pe po o eza école ya lelo te biso kutu sango te mais tala sikoyo ti na niveau yo ndenge ezali pe catholique oyo etongamaka kitoko na babisika nyonso tomonaka ese école catholique ekoki kozala boye soki mbula ebeti bana basuka ndenge babimisa bana omoni te bamir mosusu bazoluka moyen ya korefectionne bana bazotanga kopasuka pasuka mipepe wana esengaka bana babima mpona kosekirize bango mpo boye mir mpe ekoki kokwela bana tikoton bana baobima mpe bokobanga mpe te nzete kwelela bango mpo bokimi mir me libanda mpe mopepe boye nzete kweleli bango oui ezalaka nango susi babimisi bana eyindi bandi kobeta babandi obimisa bana mbangu bazonga na bandako bapare bamosukutu bazoya na basaki ya poli mbula ebo bambula oyo ezaka briske mbula ebandi mbamo
Bon bachaka bango kaka na bango ba enseignant ba vandi na bango awa. Merci beaucoup total la peu basal mususu. Donc awa mona ayaka na kiti na ye. De lokwa bakangi classe ya moni salle o eza vide. Donc tala mboka côté tozo kende mboka eza kokufa. Voilà. Donc baba ezate. Donc chaque élève a na kiti na ye potanga bien ce kiti ezate ofana na sie na mabele. Ah tout ça. Bon awa tozana kwa mutu. Toi na commune ya kwa mutu territoire ya kwa mutu commune. Est-ce que le ministère y a un enseignement assez habitué bino à tinda mutu moko ba visiter? Bon normalement tozana ba konzi enseignement bazana bango a ebele mais ministre ya enseignement na tikala ko yapi awate azwaka ba rapport. Alors là bazo mona ba bazo tana na condition ba mo ba tout bozana bango la konzi enseignement. Bon bakoloba nini bango bazana fonctionnement te que ko permettre bango basaba misala o bakoloba nini ba otalaka na miso. Et ça misala o esengende gouvernement quand même a intervenir kusunga biso na ba niveau o tozana ngo na territoire na biso. Donc ba ba ne lo mo ba ko sala te. Ah, mbote. Ah, tu as une école ni? Oh, tu as une penkoro ya catholique. Une penkoro ya catholique. Ah. Classe ici aux ongis mais tout le monde bana bazati na école na basale et puis condition école bana batanga randini. Bon, administration école ndenge za awa. Biso koto o ezali territoire ya Kwamutu. Boyoka kinyo stweleka ki bino mope boye na nzela oyo bomoni. Bomoni nyos twezoleka na nzela oyo. Donc awa penda classe pour na bana bazonga eza un peu difficile puisque population ezate na mboka. Population ezate, population kimaki na bandeko o babanda koya comme revendication ya ko revendiquer contre mboka ya Kwamutu. Yango nde population ekimaki. Et puis par rapport à l'école, est-ce que bana batanga kabia baza bien information à guerre? Bon. To koki koloba boye pour la formation et utaka na mitu ya enseignant. Administration ya école binemo bomoni malheureusement za ancien école tala et bukanaki mena monya ba comme orienté déjà ko zongisa yango. Enseignement et zokende nango kitoko par rapport na kotala ba bâtiment waneza administration o bazo sala arrangement nango mais pour le moment nanu eza na kati arrangement yango nde bomoni na ba position o. Mende pone école ndenge tunaki biso moye pendana no bana bazonga na mboka te.